Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Aéroport ya biso bandunda to benga ka kombo aéroport tshaka to longo ya Sony ke toza na aéroport mais to total pe bien ezango aéroport te ezelo comme ez aéroport te ko to benga aéroport to benga ka mabele parce que ba vieux yaka susu te aéroport mbimba e matiti bokota mana kacha matiti ba konzi bazoya nani aéroport eza na kacha matiti bo ebe eloko benga kombo aéroport po ezaki biloko nyonso ezokitaka wana en tout cas tozo senga na ba konzi tozosenga na bakonzi bofongola biso botalela biso likambo oyo po de baso bobongisa biso mboka biso sani ekende liboso toza na problème ya éclairage public toza na éclairage ala kati ya mboka na biso bayoka babongisaka lumière so bayoki ke mokonzi moko azoya tanto mokonzi moko ya monene azoya basani babongisi éclairage soki moke oyo mokonzi bayoki apesi mokongo na ye esili éclairage ekobonga lisusu te bango bakobongisa ndambo babandi na pointe tina suka na katikati bakoma pete batie tanto 4 poteaux 5 poteaux bakati wana reste côté mokonzi akolala kutu okosandi côté mokonzi akolala molili côté mokonzi azolala molili ozoka molili comment expliquer côté mokonzi azolala ekeza molili mais so danger ekomeli ye wana bolobi kani mboka oyo balingaka bakonzi baya te toza na posa éclairage public toza côté hôpital général ya boko ba eza ba poto eza kuna ebele o ba kotia ba mwinda na côté kuna eza na lumière mais côté hôpital général ezaka molili hôpital général bazaka pena biloko ya malamu te okwa bazana ce courant kei hôpital général eza molili bazana groupe te parce que ce groupe eza bakoza moyen nini bakopesa groupe pote bato malade basala nini ba kofanda be ce courant kei hôpital général bakofanda ba pesi mo ba bougie mo ba mwinda pour de façon que hôpital bato malade basala nini bafanya mambo ya lumière.